bato mokili basungi nga seko panza sango mabela ngai balingi vira ngai suka na mawa loboko na litama. Shalom, shalom à tous, shalom na bino nyonso bozo landanga, shalom na bino nyonso bozo pesa encouragement, bozo tia ba commentaire, bozo partager ma vidéo, nzambe apambola, abakisa lisusu ebele na lingi bino mingi, babone nyonso o basabone, o pe nanu asabone te, oza muto asika s'abonner et puis ko bosa na cloche à notification te so ki poko partager vidéo oyo et ko sala biso bien parce que toza wana pona ko sungana na muke onza bazo pesa biso po to leka ko partager to meka ko partager na bino nzamba pambola bino lelo thème na biso ezali confiance na couple, confiance dans mariage. Vous savez que confiance na bolingo etambolaka etambolaka nzela moko pona na couple soki o kotisi disconfiance eza lokola obimisi bolingo obimisi esengo bokoza suna esengo te. Pourquoi? Parce que boza na confiance te. Mususu aza na disconfiance pa moninga okozala na esengo wana te parce que ozotala kaka vi na yo na kati ya ndako moko okozala l'aise te osanga tranquillité parce que vi na yo bandotala kasali nini na mutu abengi azwi nini asimbi nini ake wapi azongaki air nini. Tozala simple tolongola disconfiance na kati ya mariage. Ndingi nini pour vivre na mutu na tango penzo ozwi temps vraiment bo vivre na mutu moza na confiance na yete. Ndenge nini okozala okoloba ke na linga mutu na linga mwasi pe na linga mobali nanga mozo bombela ye makambo susu wana bokomi déjà des mondes différents mais na kati ya ndako moko libanda bazomona ke boza ba couple parce que Bible ezoloba na biso ke 1+1 donc bosangani bokomi mutu moko mais sikoyo boza na confiance te wana boza susu bosande bosangani wana boza su mutu moko te bokomi deux personnes parce que mutu na mutu aza na pensée na ye, mutu na mutu aza na projet na ye, mutu na mutu aza na ba désir na ye, mutu na mutu aza na ba posa na ye. Donc yango nga na baki ke confiance na bolingo etambolaka nzela moko. Omona opesa exemple. Non, plus exemple, j'ai sali Sylvie Compressor na Berlin, na Pession de ma sœur, que Dieu te bénisse. En tout cas, na ba conseil à bien on peut ça kingai. Na ngana pese exemple moko maman, papa et puis nandeko ozolanda ngai. Et ça na ndeko moi ça qui na disconfiance na kati ya couple na ye. Disconfiance na kati ya couple. Azaleka ko contrôler mobali. Et là, on mobali asosala azo contrôler. Mais mobali azalaki na ye innocent, ayebaki te ke moi si na ye akomi na disconfiance na ye. Abanda ko na disconfiance nini? Abanda ko kansela mobali na ye makambu te ba bimaka na mwana musala na ye. Yango mona batebele baloba ngai nde na abona ko zwa utu mwa musala ya mwasi te. Mwana musala jeune fille te funa zo penda poko. Aya ko sala na ndako. Donc, et ça m'a comme sous autozaka to mona na vie mutuna mutu azoka mayele pa conseil muke to pesa et pesa biso pe mayele et pesa biso mayele moi changement et ça la rapona développement kaka ya communauté akomi la disconfiance muko musuba lali na bango pe na chambre na mobali na ye mobali alobi oh non senti penza bien te talaka ba photo donc ando sentir gorge do mukusabia na kena na cuisine na kesale loko moko a moto na sa nini na mela. Après ye moi c'est ce qu'a atikala ki abi alobi abimi ya kesale loko moko a moto moi mobimba to zaki na ebie kasi ko mutu malade yango ye makasi tant mobali a ke cuisine ebika donc azotika nga pona zo apongi poye alekana na chambre ya mwana musala ataku tupe balobi na biso ke tozala pe vigilant. Mais vigilant ngopé et les kate. Faut que ça na confiance na mutu na yo o bozana ye. Tango sali bongo eloko ni salamaki. Akei siko ko lala na chambre ya mwana musala na ye.
siko papa yeba kite nzoka ye atinda mwana musala ke pour moi musala dola na ndako na bango bite elelo kolala te kende po tokosana visiteur moko akoya akolala na chambre na yo ya kei alale asani ya bomi mwina azu ya fini ki drati likolo tanga fini ki dra wana après amona porte comme fongwa mabia moni donc lelo penza esika na sali na okanga ye amoni porte fongwami mutu ayemba la moko akoti alali na mbeto esika ya lalaki tanga ye do na isna mawanyonso abi alali kaka tanga lalaki bongo amona ke mutu ango akomosimbe boye boye eloni esalamaki mama wana abimi na mutu na kata chambre ya mwana musala na ye wow tango esili bongo apelisi mwinda abi lelo eza lelo eloko nga penza yango pe na ndako na eloko o nga penza na ndo kanisela penza yango oyo abi eloko penza nga na lukaki yango oyo tango akemba nga apelisa mwinda boye atala boye nzoka chéri ya mwana musala chéri ya mwana musala donc mama wana à cause de disconfiance na ye oya zalai na ngwa banda ko lata ngo lokole lamba esali ke abima na mobali ya mwana musala na ye wow sikona yebite soki tango mobali na koyoka ngo donc eza pasi na vie faut kozaka na confiance faut kozaka na confiance mutu na mutu bofandi na ye parce que ndé na olobaka bokomi déjà eloko moko donc soko zana posa ke esengo hein eza la couple moko vraiment ya bien bofanda couple moko ya bien eza ke bosala makambo na bino nyonso elongo botambolaka elongo neti soki neti ndekwa mwasi to ya mobali aye to papa mwasi to papa mobali ya bengi kozala tika koloba papa na bino abengi mama na bino onana wana mtu obenga mama na bino mtabengaki te lubanuka ke mama mtabengaki lobake papa abengaki yana lobake disconfiance eza démon o ezoboma mabale belé eza démon ya destruction donc ezoboma ezobebisa ba couple belé parce que au moins mutu buso azosala makambo na osala ba faire na ye alingi mwasi na ye ayeba au moins mutu buso ana mbongo na ye abombi azoliaka muninga olakisa ke na zapia ka anga tuna ana mbongo te omitie elongi ya mawa po muninga yebaka ke osana eloko te muninga omona azosunga yo na kimotema malamu me yo ozali na babula mabe sikoto muninga na ko découvrir amour. Est-ce que vous allez sous bien? Est-ce que vous tambola sous ensemble? Tobo ite faut que ça kamaye les faux alaka na lisu susu ozotala non faut alaka vraiment mon quoi faut alaka attentif mais so dia to sangani to komi mutu moko au moins to so vivre na muninga na ndako loba na yebi na bien te oh mais vous so vivre déjà na yebi na bien te donc ndenge zaboye eza ya muke onazaki nango to partager na bino yango yo omona ke soki ndeko na yo aye na ndako wana nde sava so ndeko muninga ye omona atana ndenga akei changement pourquoi parce que tous un égoïsme moko mutu na mutu olingaka ye donc nga na lingi nga ye pe kuna lingi ye mais tozo vivre ensemble tozo akaton ya okanisa eza kutu na ba garçon misusu ba papa misusu baza kutu ba kuti esika mo bazo tonga mwasi na ya ndako so ba kuti kote mo ba oloba mabe ya basi wana ndi yango lisolo ya osepela nango eza na ba mama misusu ka kuti ba oloba mabe ya mibali yango ndi lisolo vraiment oya osepela nango azobosana ke oya fanda naye azamwasi oya lambela kaye azamwasi tout changer mentalité na biso tout changer nde na biso ko raisonner tout changer nde na biso ko kanisa et puis nde na biso sala makambo so tolingi to vivre bien na ba couple ngo olingaka bakabela ndeko na yo olingaka batindela bandeko na yo mais osotala ya muninga te so tolobi ke tokomi eloko moko photo sansa ba idée photo lingana vraiment ya solo po esika disconfiance eza andimite ki amour eza la susu
amour ezala te parce que disconfiance ezali mwana na mwana azozwa mayele na ye mwana na mwana azozwa temps na ye azozwa mayele na ye aoyeba ndeni na osala makambo ne oya ngai eza mawa tant tozo vivre na ba couple faut toyeba kopesanaka ba encouragement olingaka te nyonso oloba pa moto ke yo veme eloko okosala ngo ozo préféré no okumisa na yo mosu mwasi ya moninga nga nakende na ndako ne mefo mona mwasi wana ozobetela mwasi no lisolo mpo osala neti mwa jeton moko boye obwaka jeton siko obwaka ngo siko en direct mwasi no moko to mobali no moko okumise te ozoloba na ye te ke eloko yo okoka ngo yo okoka no osala ngo chéri kende vraiment okoka ozopesa motu makasi ozopesa motu makasi opese courage ozotindika ye ozopuse asala likamoko po likamoko msu ya linga kosala ngo te koyeba kosi soutenir tozala na système ya kovivre te ke esi toboti tosala koboni bato bayebi biso tobalana tosala koboni eza trop tard te mpona kobandela eza trop tard te mpona kobandela mpona kobongisa eloko moko boye oyo ebebaki eza trop tard te babiloko misusu omona bato misusu omona amoni akomantaka mpe bafoto na bafacebook bainstagram po tokoboya yango te tokoma otambola mpe na bavitese ya internet omona ya mwasi mosusu ozokomante me ya mwasi na yo moko ozapa yango soki eleki uteza ata kutu moi j'aime otiaka te me ya basi misu na kuzu okenda kotia ya mibali misu na kuzu okenda kotia okomona mutu aza marié abalana akolingana ye te na nini na réseaux sociaux kuna na ba Facebook bayebaki abala bayebaki aza marié atiango ka naître donc botikala ka bongo tozala vraiment soki nde tolobaka ba divorce comme ebele biso mo mutu toluka pe makambo mpo ekoma pe ebele biso mo pe ka tozoluka mpona nini toyoka na biso sute tokoba biso préféré koyoka ka ba makambo moko boye oyo eza conseil oyo eza prédication oyo ozoyoka ke tant na oyoka ngo ezoportelenga eloko moko ya bien ezoportelenga quelque chose olingo yoka ngo te olinga pe ko partager ngo te ndeni toko évoluer ndeni toko changer ndeni toko longola eloko moko ezosala mabe tozopakisa moko ekoma ebele nangana suksa boye eza na mama moko bafanda na mobali na ye mais azelaka mobali mosusu azela mutu mosusu anduza so balali na butu mona lamuki papa lamuka na moneti miyibi baokota na moneti bakoma bimisa ko fongola porte na ndenge nini omuna papa na makasi wana mona na pongi wana aye atala boye mutu te akoma kosala ngona do soke leki moi quelques jours abandeli soke leki moi quelques jours abandeli ti mukolo mususu ezaki pe amoyibi pa kota ki akosi ya disconfiance tellement seki onga na mutu ke miyibi bakoteli bango ti mukolo mususu pe moyibi pe aye pe akoti mukolo ngo alamusi beka papa ka ndenge ka alamusake abi papa kende na porte bazotindika porte papa kende moyibi akangi abi komeka kutu te nazo bimisa moyibi abimisi biloko nyonso libanda tango papa nga monike moyibi abimisa linga kende papa nga zo akangi siko moyibi abi komeka kende te ponde tozala na mwasi na nga do si tofandi ne déjà soki ba 20 ans azela rayo donc kende siko na chambre memi moyibi tina kati ya chambre po mwasi na yesko bakutana po mutu oyo abanda koluka abanda kozela ye wana donc tolongola bapansa mabe po bapansa mabe tango ezokota sata baprofitaka na nini na makambo wana tokanisaka omona ofanda na mobali no ozotalaka ofanda na mwasi no otala do confiance kutu eza nango te soka aza wana mona mutu so akomeli message osala neti omona te mais soka akeya bosani telefone ozwi okomotala so na mutu akomelaki confiance wana eza te tozalaka vraiment na makambo nyonso tozoloba totiango en pratique neti mwasi moko bapekisaki ye abala mobali wana te abala mobali nete po mobali ne musala ne okenda obeta na banini na badisco na bakazino
papa na bango habité mwana nga soko ke bala garçon wana na yokeli de ba soutien ke ndaka obeta na ba kobeta ba casino donc vie na eka kuna ba loto tout ça ke beta moi sango alobi ke te papa talaka pe mutu so alingi ka mobali na tabo pekisi atabo kangi a olinga na ete quand ba koti na kati ndako ba komo vendre ensemble papa ngwa sala ene azongeli suma kamnena ke beta ba loto ko ke na ba casino tout ça tant si kwa banda ko ya kutika mwasana alamuka yando yesko buna ndolinga ayaka na yonia malembe akuta mwasi alala asukuta mwasi alala te mwasi mpaka silika te me banda osale passe muko musu papa ngasali so ayebo akutika mwasi ngasili ke oyo olalite osani falolala falolala mwasi ngabi ote na nando zeloka soko ina salomwa eloka olia na chauffeleyo ekomo baluka ekomi ka ko bandela meso bandela maka tita tonga yo comprendre comme si ko sale soni nande patika ki ko kembeta ba casino kwa ndipo mo sona za ina sagesse au se pela na ngoto na mutema me aluki mo sagesse moko boy aluki mo sagesse moko ya ko yeba ndenge nini akopekisa et pas mon balé pour bana mbape balingana ba ngote ke ba a comprendre que neti pour moi ba to a comprendre que moi sonete a o matela moi sonete a o monelanga et ça la ba ngo bien te pour ba ngonde bazana baza neti bakonzi bakonzi et pas biso basi po ba mutu basala ba ngoli boso omoni donc balingana ba mutu foi ba ndenge ni okosolola na ye soki omoni ke yonde mutu atembe yesko la soki aza mubali donc eza bongo to yeba ndeni yako loba ndeni yako salela likam ndeni yako zala na muninga la ndeni na ko loba likam est-ce que tuna lobi lokwe ko swa ete donc eloko yo lingi basala te ko sala ngo pe muninga te poso yo lobi ke lilobo so baloba yebiso yango eswa yo yobi ko loba ngo pa muninga te totika ko diminer pe baninga ba totika ko diminer muto zana yo zo diminer ka okumisa batu misu ya mukena ngana loba yangwana bo s'abonner massivement bo s'abonner bo partager vidéo et ko sala nga bien de loin je salue pasteur Fédé na kati ya Berlin. Merci vraiment pasteur yazanga ate ko tselanga commentaire na pesi mbote et pas ya Nico Singapour Laetitia Landi la belle Gina Sandra la grande Emani Zinga yam voilà na kati à Londres Blandine Balila je vous salue vraiment Nzamba Pambola Bino merci.